Excellence Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Sikoyo soki toboyi kuna pe balobi soki otie tembe ibisaka gouvernement totala ekomeli mukwa ekomeli problème nzokande Monsieur Chilombo apiégeaki biso mutambo ye azokenda Addis Abeba koto atiki porte-parole na ye na kombo ya Denise Nia. Mes chers amis, message Denise Nyakero apesaki ndenge totiki yango kaka bongo tobimi ba Congolais bololé. Bonjour côté. Message Denise Nyakero apesaki ndenge to réagir lelo comme côté tobimi ba Congolais bololé. Comment pouvez-nous accepter une dame a soit décision du boss à Congolais non? On a vu ici la femme de Joseph Kassavou. Atikala contenir ma propos à Bomoté. Pour eux, comment la maman Bobinada ou Bobinada a qui l'époque na biso. L'époque na biso to zakina ma bébé. Atikala contenir ma propos à Bomoté. To ye comment na maman nani moi c'est Laurent Désiré Kabila. Maman Sifa. Atikala contenir le ko wana te. To ye comment noni Blembe. Asala le ko wana te. Denise Nyakero a vu audacité. Il y a comme au créneau. Alors, vous avez besoin d'un peuple corps. Ça, c'est une insulte générale. Bien que tu réagis, n'a pas propos de Denise Nyakero, Congolais, Totikal Libela, pas malheureux. Normalement, ceux qui sont qui n'ont pas révolutionnaire, Basali. Message à Denise Nyakero, et il y a qui révolté le peuple corps. Les gens qui piègent, qui se quedent d'attendre qui biso. Nana ke Addis Abeba yo tikala kopisa maloba oyo tota la température ya peuple congolais. C'était ça les stratégies, mais beaucoup de personnes vont comprendre yango te. Nyakero alobi yango clair soki biso alobi yango boye soki bavi Nord Kivu soki bavi Nord Kivu eloko te botika bango bazuwa bana na biso to bakoko na biso to bakokolo na biso bakotikala ko réclamer nani ayebi so ke tozotika babele kele ku kuna epi dede okotaki réunion nini oyo moni ke batona bani ba récupérer mabe bandeko s'il vous plaît naza maladi naza na tambola ite na uto bisabino naza l'état convalescence oyena tele mapanda 10 minutes ezate boto bote sinon soki na récité et oza sumabe donc voilà na komi déjà oyena tika bilo pe bongo na cause ezate na pesa ka tamwa muke okele bato mayele ba okekoli yango na ndenge na bino Nyakero ayebisi bino bongo, c'est-à-dire na politique bazalaka soki babomi mutu bakosi ke mutu aza la koni soki na politique babomi ke mutu aza la koni c'est que mutu na si akufaka na
na tango nyakero azobisa bino ke botika bazwa oyeba ke si mboka si baliberaka. J'ai vite compris que biso bakongolais soki tozonyokama c'est parce que bemposaka biso baprésident ya koimposer mes chers compatriotes. Est-ce que tokobanda kovivraka boye kobanda oumelaka boye na vie ya souffrance boye bapays mosusu baye bakomi siko bamoni siko niveau ya faiblesse ya congolais bakomi komatela pepe. Soki bomoni lelo tozotambola boye c'est parce que baimposaka biso baprésident na imposition na kobetelo mwa lisolo moke boyebi Laurent Désiré Kabila ntango bazolinga kobengana Mobutu négociation eutaka Rwanda bazwi Laurent Désiré Kabila baye na yele par Rwanda mais l'intelligence azaka nango ntango aye mbala moko achange malo lokola azaka na bolingo ya mboka yango omonaka baaméricain babeti basala bingu eta après avoir combattu Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila a eu na Rwanda. Est-ce que tu peux comprendre? Tango Joseph Kabila a eu Rwanda ye, ba Rwandais sikoyo ba se positionner. M23 ye, Kabila tali, alors soki na tiki M23 akena liro yo, ba kope na biso e ko rebaisser. Directement en 2013, Kabila kesa na yelo na ba M23. Donc, à bango à l'aise, à proposer bango bakamu na bango. Alors, il faut la Kenya. Dans notre époque, comme en 2017, bomba, non, Kanamalamu. Dans notre époque, comme en 2017, les mêmes M23 à comprendre que Topé Kabila et ça, Tshisekedi, malamoko baké négocier na Beseti, Chilombo. Amukoye. C'est-à-dire M23 à sa branche politique ya Rwanda. Mais ça, c'est que vous Rwanda. Après, quand on a Congo, on est capable de M23. Si c'est que du fait la côte naïe, à quel moment on a M23? M23, c'est pour baser, il ne tient pas pour Kagame. Pour votre information, au moment où on a dit qu'il a fait le pouvoir. Premier voyage à Chilombo, c'est là qu'il y a Rwanda. Premier voyage à M. Chilombo, à voyage à Kenya Rwanda. Kozonga Tshisekedi tango tokomote le melaye, mukolo wana Tshisekedi abimisa ngo officiellement que Kagame c'est mon partenaire. Pour Allah qui sabino que boza ba yuma à Congo. Avila biso Kagame na Rwanda tina stade de martyr. Il dépêche ma bête à ma bouche. Pas même 10 ans passés, Kagame a combien né? Vous n'avez pas étudié la politique. Votre la politique n'a pas quoi? C'est ça. Quand on mouton à la moitié, on comme c'est politicien. Quand on mouton à l'autre côté, on comme c'est politicien. Moi, je suis un économiste. Naza déjà n'a pas de politique. N'a pas de analyser politique qui a étape par étape. Mais ceux qui ont dit mouton à la maçonnerie, vous voyez qu'on tient la politique totalement écoutée. Boto bote yango bana mboka makambo yako koma wana sikoyo yoka révélation Kagame apesi tango bakena Addis Abeba Kagame apimisi Tshisekedi maman na donc qu'est-ce que je peux dire donc le quoi petit poussé politique Kagame a tuni ba président bazaki wana opi le langa tata munene oyo ayebisanga lelo na miso bino ba M23 bazaka ba Congolais to bazaka ba Rwanda la mukoye mais moi je demande un peu à M. Tshisekedi comment toi tu nous as promis ici au stade de Sainte-Thérèse pas même 2 mois passés tu nous as dit une fois moins d'escarmouche moi je vais déclarer la guerre. Aujourd'hui on tue les compatriotes congolais pour décréter la guerre. Vous vous êtes tremblété contre personne. Vous le savez que vous avez fait des accords avec les ennemis du peuple congolais. Wabana mboka bakei kuna Kagame alobi ayebisa biso ba Congolais baza ba Rwandais to baza ba Congolais. Mais c'est Chilombo Mandini alobi ba M23 baza ba Congolais.
Kagame tuni bango. Oya biselanga mutu wa telemi awa. Aye bisangai. Vrai ou faux? Alors j'ai pas congolais na kata mboka na pendant 14 mois. Eh ben M23 merci maman. Tu sais que dans Ndini Yango, na laisa ba M23 pendant 14 mois l'hôtel du Congo. A tuni bango lisusu. Vrai ou faux? Il y a eu des accords entre le président du Congo et les M23. La Mouka ne tombera pas. Il y a moi na révélation moko na zo memela yo. Tozana problème sérieux. Mes chers amis, moi je suis politicien. Il n'y a pas encore des choses. On ne peut pas encore cacher les choses. Parce que ceux qui te bombent, te verront bakoufa, mouké bakobika. Boto boté, le quoi tout ça mieux placé, ma kambo zo bongisa ma photo le baron bien avant pour que mouto ça ya bakaya. Awa na minute oyo. Bango bato este. Alobi qui sait que d'accord pour changer premier ministre était. Kaka sama loko, lokondi. Est-ce que tozo kana? Koto Moïse Katumbi. Ayebi si Tshisekedi. Soki aboyi dialogue. Oyo koya. Azala maka? Koto yo Jean-Pierre Anzambe. Amukoye. Koto Jean-Pierre Bemba a commis la politique il y a assez. Bomba. Yo kana yebisa yo. Les gouverneur ya Nord Kivu. Na mitolo. Azala dimia. Koto bote. Akangi ko. Akangi bango na quelque part. To bakenda ki. Muta kenda ki renyo wana ezaki Jean-Pierre Bemba. Selon Jean-Pierre Bemba, Aligny a se faire face contre diplomatique armée Nyoso. Koto Bote a mis se faire positionner dans le plan politique armée Nyoso. Azalaye. Après sa accusation, il y a Christian Chiwewe. Parce que Christian Chiwewe c'est un kabiniste. Tu sais que là, Bemba Sikoyo a commis pour jouer politique à haut niveau. Parce que sur le plan politique, Jean-Pierre Bemba il a une espérance politique de Kilobo. Alors, comme président de Guéni, il y a des gens qui ont dit Christian Chiwewe à Zolungwa. Pour votre information, 12 000 soldats, il y a Jean-Pierre Bemba qui est à Congo-Brazza. 8 000 déjà à Awa. 8 000 militaires à Jean-Pierre Bemba à Awa. En tout cas, 4 000. Si quoi système à Dossa les Andé, système à Dossa les Andé, le quoi va se donner à Yebaye. A positionné bango. Après Anongola Christian Chiwewe, a doit montrer a comme ce chef d'état major. Boto Bote, quand on comme ce chef d'état major, ceux qui avancent si Makam, à se positionner, à salle diplomatie internationale, à la mauvaise provocation et pas. Et là, on a la lande qui même de Daniel Safou, à l'obéla qui a ngopé dans l'émission américaine, dans des côtés de Kababa. Dans se positionner à bas de ma provocation. Moukolo Tilo m'a commis à copier sa côté la pousse ma part. À la mort, ma beauté pour les déjà bien récupérer pour pouvoir. Ah, n'a pas Congo, n'a pas de solution. Bana mboka oye. Politique est obétement na midi de Zangoa. Alors, pour tout comme à niveau on a été. Mais c'est qui s'est croise à la souple. Message moi comme maman m'a apprécié. Amuka oye. Kwezaki si yango ezo kutsanga. Message moi comme maman m'a apprécié. Chilombo. Yeba bien que en dehors de makambo nyoso. Grand frère na yo. Oyo tient Tshisekedi na tike na yo. Comme on est Martefa. Nous demandons à M. Tshisekedi s'il a l'amour de ce pays. Parce que la politique est à côté de la femme battée. Pour l'opposition, il y a des choses sur un peu mobile. S'il a l'amour de ce pays, le président de tous les Congolais, le meilleur président de ce pays, c'est Martefa.
qui a été désigné depuis Genève. La première personne ou les premières personnes qui avaient voté Martin Fayulu comme président élu, c'était Tshisekedi Félix Antoine. Autant voter, nous avons avant de voter Martin Fayulu. Pour que nous soyons en Nzela, les Aka M. Tshisekedi. Appel le président élu, la qualité en tant que président est élu. Pour mettre les coachs sur les tables de négociation, on a sauvé le pays. Autant voter, mais ceux qui ont tambola, n'a pas politique à gauche-droite, et que ceux qui ont ma paix, le pays n'a pas comme un problème sérieux. Yamisa tupona kende koshite na ngai. Biso na kati ala muka tolobi boy. Soki toke dialogue. Tozana posa ko kabula posa atana mutu moko te. Ke totikali l'opposition. Tokosa l'opposition na biso tina suka. Coûte que coûte. Balinda te. Moule beta te. Les artages moko ba français ba loba, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Mes chers amis, balinda te, faut le rediriger Congo. Ça je vous le dis. Balinda te, Martin Fayulu va diriger ce pays. Il est le seul politicien qui nous reste. Il y a qu'on trouve solution à partir de soki Tshisekedi a reconnaître yango tovanda na ye to négocier tosala dialogue tobongisa makambo naza na liste moko awa na telefone nanga awa bana mboka boye bana ya mboka boye toza na plus de 30 généraux baza na kati armée naza bakongole te naza baroi toza nango ya journaliste na bongo na pesa formation mouvement alobi plus de 30 généraux qui n'est pas des congolais mais baza barwandais yebisanga na ntango bozobunda bitumba na bato basimbi armée ya mboka na bino eske bolonga bango. Or makambo tozomona lelo mwana mobali ya mayele Martin Fayulu aloba ngoka na ntango biso tozoya awa po totalisa bato makambo mboka atumamona kebiso tolekisa ta ozomona jeune garçon okwanga na telemi na opesa message mutu muso alekana na balabala abikwa mobali wana olekisa ta ozomiyeba te malere alobi mpe ozoyeba yango mpona yo soki oloke omemi esaki ya fufu ozobosana na kati malade eza apres bapeso 5000 francs na bongo yango okosoli nkoi bino moko bobenga nkoi omeli yango omoni keboka eza kito epi bandeko ebele bawuti village surtout bandeko na biso bawuti province ya Kasai baye kokota biso na situation. Mes chers amis, il y a une différence entre villageois et Kinois. Autant voter, la ligne a même la population. S'il vous plaît, papa, différence est Ali. S'il vous plaît. Je dis bien, je répète, il y a une différence entre Kinois et villageois. Si toi, ma villageois, baye kozwa bakinois na mufuma au lieu que ba villageois balanda bakinois bakomi kolanda ba villageois. Pourquoi c'est pas la lobi bongo mutauti mbushimai naloba mutauti mbushimai atikala komona mwindo te anda kotama koto bote tango zo la Kinshasa akomi na Kinshasa amoni mwinda ata malade eza moya mona malade wana eza po ayo komona eloko liboso amona siole beta biloko akumi moto na potopoto mutu akumi moto na potopoto tango yo kotia moto na presse
akumbi moto ata nzala eza oyamona nzala wana paske ekume lekomi ya sika azosala mosala wana na pokwa nango azwi 50 000 akosani ke mondeko mosu asala moto te akozala 50 000 ake asali mwenze ameli masala mpona azomona ke mboka eza moto boye te ntango oyo kokotana datasi wana eske omona ke mboka eza na mpasi eloko ekomi bakino ebele yango wana bato bazoya mboka soki bazolia Kinshasa mpo bayo kosutukela yango na biso tobotami awa tokoli awa nyonso bazosala na miso na biso tokosutukela nini ndeko naza na hôpital général awa mpo batubanga tonga moko ikiri moko mpo batubanga naza papa moko nakotalanga awa wapi ayakotalanga na hôpital docteur azosenga tonga moko 7500 sikopona zwa 3 tonga par jour 23500 par jour sikopona zwa traitement pendant 9 jours bana mboka oye biso toyebisi bango boye. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est